pasi pe mawa bandeko nanga makambo ya kobanga makambo ya kokamwa makambo ya somo kande tolobaka na biso tambola na yo mokili omona makambo bandeko nanga kolala kolamuka toyaka toujours na ba dossier ya sika kolala kolamuka eyaka toujours na makambo ebele bandeko nanga na niveau moko pas possible. Kongo na biso ezalaka somo, Kongo na biso ezalaka kaka mbutu, Kongo na biso ezalaka kaka matakita, Kongo na biso eyaka toujours na makambo ya somo, makambo ya pasi, makambo penza ya kobanga pe makambo ya kolelisa. Voilà lelo toye lisusu na kisongi officiel, toye lisusu na makambo ya pasteur na biso Kabundi Walesa. La famille toye lisusu na makambo kandenge bino moko bomona kandenge makambo ezo kende kandenge makambo ezo tambola kande tolobaka bandeko nanga kisongi awa ezalaka kisongi moko eza nango polele. Je sais que tant de personnes tozalaka, je m'excuse soki mutu aza na posa ya kotonga mutu a préféré asala ngo ya kobatama akolinga teke batu bayeba keno aotonga aolinga teke batu ba sentir ke mutu wana azotonga te ebele ya batu to preferaka na biso soki olingi otonga mutu osala ngo na ndenge ya kobatama mais kisongi officiel toyaka penza na kisongi na biso na miso polele mutu nyonso ayoka mutu nyonso a sentir ke no kuna penza eza kotonga nde kotonga ezalaka bongo. Donc awa toyaka kobeta penza masolo na bakombo ya batu eza te ke no na koya kobeta masolo na kombo na nga te ezalaka kaka kobeta masolo na bakombo ya batu bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Lelo toye kobeta masolo na kombo ya pasteur na biso Kabundi Walesa. Tango na oloba Kabundi Walesa la famille, pasteur Kabundi Walesa aza parmi ba pasteur ya minene ya mboka na biso. Ba pasteur oyo ba pesa ki bo pasteur valeur. Ba pasteur oyo ba tombola musala nzambe. Tolo bango bongo parce que soki mutu asalaka penza bien musala nzambe tokoya awa na kisongi officiel ke no mutu wana penza azalaka penza ya nzambe te. Mais soki mutu aosala musala nzambe na kitoko nyonso na bolingo nyonso pe na poete nyonso en tout cas tolobaka toujours ke wana aza musala nzambe aosala musala nzambe na kitoko penza nyonso. Donc pasteur na biso Kabundi Walesa aza parmi ba pasteur oyo basalelaka nzambe. Aza parmi ba pasteur oyo ba tombola penza kibonzambe na Congo. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi
moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien, na système moko goût, na système moko bio, na système moko ya kitoko. Gafker et yelibiso ba solution ya kilikili, Gafker et yelibiso ba solution ya kafu kafu, Gafker et yelibiso ba solution penza ya kitoko. Na Gafker bika na yo libela, na Gafker oko simba na yo mwana, na Gafker bandeko na ngai oyo nyonso tungisaka yo na ebite nini ezalaka sucre, ezalaka tension, ezalaka mukongo pasi, hémorroïde, to nini bandeko na ngai o nyonso ezotungisaka yo benga Gafker na pete nyonso, benga Gafker akosunga yo na système moko ya kitoko. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba o nyonso ba komi kolanda biso sika to na ba o déjà balanda biso sika mais ba sabonate. En tout cas boye imalamu na chaîne na biso. Kane na lobaki na ibandeli chaîne na biso ezalaka wana pona osala Kisongi Songi. Biso penza toza na biso ba songeur moko ya tongo. Batu o babetaka masolo na bakombo ya batu. Biso toboyaka na biso ko beta masolo na bakombo na biso te même makombo ya batu. Donc eza Kisongi Songi moko eza nango polele, eza nango public. Toboya kosala Kisongi Songi ya kobatama. Yango toye kosenga na bino soki eza mbala liboso ya okota na chaîne na biso Kisongi Songi officiel, to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bo sabonaka bongo bo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification, ngonga wana ezalaka malamu. Pourquoi? Parce que chaque fois que Kisongi Songi officiel a bando tiaka ba vidéo ya sika, en tout cas la famille bokozala directement informée na ndenge moko ya kitoko. Voilà la famille, lelo toye lisusu na pasteur na biso Kabundiwa lesa nini ezoleka. Ebele ya bato toyaki kolanda témoignage oyo elekaki na église ya pasteur Kabundiwa lesa. Tomonaki nganga moko akendaki kosala témoignage na ye. Tango akendo sala témoignage na ye wana apesaki bakombo ya ba tiktokers oya sunga. Donc na bakombo wana ba tiktokers selon ba explication na ye, selon ba témoignage na ye, mutu oyo penza bando betela lisolo ya concernant ba tiktokers o ba simba kisi ezalaki ndeko na biso Chacha d'or. Mais tout le monde a qui peut réaction y a ndeko na biso Chacha d'or la famille. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu kandenge zalaka na système moko bien, na système moko goût, na système moko kitoko la famille, ba mapango ya koteka yango yo sombelaka bana na yo lupango ekozala malamu mingi. Toboyi lelo to lobi ezala teke non ndenge zaboye bana nanga ndenge zaboye ozate okufi bana na yo bakomi kotolingana, bana na yo bakomi bana kuluna kandenge ba obomaka bakuluna kandenge bakuluna ba okotaka na prison makala bana na yo pe bakota na nzela wana ekozala pasi pe mawa. Yango ezalaka toujours malamu soki oza nanu na bomoi, talela futur ya bana na yo, talela bana na yo pour que lobi ata soki oza na se ya mabele olela te. Ba mapango eza nango $750 ya pamba, osombeli bana na yo ekozala malamu mingi. Voilà. Tokota na makamu na biso kane to obeta masolo ya pasteur na biso Kabundiwa lesa nganga akendaki komitubela na église
ya papa na biso Kabundi Walesa. Tango amitubelaki kuna ayaki kosala keno ayaki kobimisa kombo ya parmi ba tiktokers oya sunga. Mais na ba tiktokers wana en tout cas na ba détail nyonso apesaki mutu oyo azalaki penza ezalaki nde Chacha d'or. Alors toyaki komona pe réaction à Chacha d'or. Chacha d'or ayaki ko répondre to ko se défendre boye te, mais ayaki kana nzela ba jeton. Et du coup toyaki komona ndeko na biso Marian Tumba ayaki kozwa relève ya makambo wana. Marian Tumba ayaki kolatango na niveau moko pas possible jusqu'à ce que ayaki kobimisa ba makambo keno ndenge azaboye azwa pe appel ba bengi saye n'église ya papa na biso Kabundi Walesa ke yepe akende kosala neti témoignage pour que batu bandima keno pasteur Kabundi Walesa penza asambelaka nzambe ya solo. Bandeko nanga eyaki kosala keno video wana ebele ya batu balandaki yango, ebele ya batu ya de ces personnes o ba finga pasteur Kabundi Walesa, ezana batu ebele o baloba mabe pona pasteur Kabundi Walesa concernant ba message oyo ndeko na biso Marian Tumba ayaki ko panza. Il y a aussi d'autres personnes d'ailleurs na ba commentaire ya Marian Tumba ba ki ko commenter que oui c'est vrai ba témoignage union sur les kaka na église na ye afuta kande batu ba sentir que non papa wana asambela ka nzambe ya solo nzoka asambela ka nzambe ya lokuta. La famille kane na lobaka chaîne na biso ezaki somiso ngo officiel biso toyaka awa pona otonga batu toyaka awa pona obeta masolo na bakombwa batu mais ezana eloko oyo photo yebaka musala nzambe mutu o babengi pasteur s'il vous plaît mutu oyo babengi pasteur aza mutu ya ko respectaka parce que ba pasteur baza banzambe na biso ya se ya moyeza te ke to okende ko adorer ba pasteur te mais to respectaka bango. Bible yango moko eyebisaka biso ne touchez pas à mewa yango Bible eyebisaka biso bongo. Alors, si réellement, na côté kanenge, ndeko na biso tiktokers Marian Tumba pesa ki ba propos na ye ke non pasteur, bato a église ya pasteur Kabundi Walesa ba bengi saki ye. Makambo nganga bimisaki. Bon, Marian Tumba zalaki na besoin te que non, il fallait yepe abima sur les réseaux sociaux pour na kolinga ko sambwisa pasteur Walesa te. Ba benga kiyo. Peut-être tant wana elingaki za l'opportunité pour na yo enregistrer parce que toyebi ke biso bato a média bandeko nanga tozalaka somo soki obenga tozalaka toujours na makanisi wana ke non il faut enregistrer parce qu'on ne sait jamais si réellement bato babengaki olingaki enregistrer na bata wana obimisi eza te ke na bata oyo non parce que eza na nganga moko akendaki komitubela yo sikoyo lingi osomba makambo wana keno ba témoignage union so ekotaka na église ya pasteur Kabundi Walesa ezalaka lokuta eza bien te eza na bandimi mosusu peut-être babando osambela na bango nzambe te bayebi nzambe peut-être na nzela ka ndenge tolandaka air mosusu mateya na télévision air mosusu tolandaka mateya mosusu na ba Facebook air mosusu tolandaka mateya mosusu na ba TikTok omoni mutu apesi motema na epa ya nzambe mutu abongoli motema lobi ifo na landa nzambe ezana batu mosusu peut-être na nzela kaka ya témoignage ya landaki na église wana lobi ah nga pe na zana ba bitumba na zana ba problème soki pe na ke na église wana peut-être nzambe akokipe komona ngai moni mutu atiki masumu na ye akomi kokota église shukotango yo pe ozoya na ba propos na yo exactement te que non oye ko baby sa réputation ya pasteur Kabundi Walesa mais oye ko kimisa pe bandimi mosusu o to benga ka ba bébé spirituel oke ko panza bango oke ko tia bango mopanzi to oke ko longola bango na nzela ya nzambe ezalaka bongo makambo ya nzambe tambolaka pe bongo te ma sœur biso nyonso toza na média ezamba bilongo mosusu mosusu otalika ba pasteur ndenge ba oteya olobi ah nzambe mais osala nde nini parce que soki oyebi ke soki na sambwisi pasteur oyo combien ya milimo combien ya ba brebis oyo bakopengwa oyo bakolongwa na nzela ya nzambe
parce que naiki kosambwisa mosala nzambe moko boye na bato wana ntango bake mopanzi wana makambo nyonso nzambe akomi kotalela yo parce que yo nde ozalaki à la base ekozala bien te ekozala mpenza bien te na église ya paster Kabunji walesa tomona batémoignage peut-être soki yo eza makambo ya solo babenga yo keno okende osala témoignage ya lokuta bafuta yo mbongo bamakambo mosusu babimisaka te ovandi na yo kaka nzambe aza nzambe oyo azalaka toujours souverain na lobaka yango makambo ya nzambe ata soki ozosala yango ya kobatama ezalaka na jour nzambe oyo atiaka makambo nyonso polele eza kaka na babiloko mosusu bandeko na nga nzambe atiaka yango polele olinga te ezalaka bongo donc eza na bamakambo mosusu ata soki osali yango na ndenge ya kobatama nde nini oyebi kaka keno lobi to après lobi bandeko na nga nzambe akobimisa bamakambo nyonso na poasa yango bomona ata basala nzambe mosusu babandaki kosala peut-être kindumba na kati ya église bazobimaka na basala nzambe bazobimaka na bandimika na église un jour tolale tolamuki kaka boye bamakambo ebimi bavideo bafoto pourquoi parce que eza temps ya nzambe nzambe asalaka makambo na temps na ye na ngonga na ye mais yo en tant que mutu ne cherche pas ya koya kosambwisa basala nzambe na cherche pas ya koya obetisa basala nzambe libaku te parce que lobi après lobi soki bandimi bapengwe nzambe akotunaka sikoyo yo mpe obanda okende église okataki église pourquoi non parce que eza na sœur moko boye abimisaki bamakambo moko boye yango nakataki bamakambo ya église ekozala bien te alors tomibatela ata soki lelo oza na bato ebele oza na visibilité oza keno soki olobi mwa likambo bato bakoyoka yo mais na cadre surtout ya makambo ya nzambe il faut tozalaka na balimite moko boye bamakambo mosusu ata soki oyebi vérité moko boye eza na babiloko mosusu togardaka eza na babiloko mosusu tolingaka mpenza kobimisa na poasa te. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial mpona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu